www.potonapoto 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 L'ami dans vos journées, c'est Saint-Esprit, ça vous toujours Mathieu Kitoko avec les meilleurs sites où ils ont la monde entier www.potonapoto.com avec Yemiro d'Ami Donvo. Nela sabno kana sima caméra yemoko beauté ndimo beauté fait la barbi les métis noirs longue jambe na bosanité na kati na Kishasa cordon Adam sur le zolo mona sukanzambe babi leo na kati émission na bino ndengeza la toujours l'ami donc venir message ko keno ba recherche de l'autre yambi moko babi ya beta ka danger babi misape da danger la mta santé balobi to bomi non kombo babi ava mission nani ava mission mais c'est Fally Ipupa la merveille babi le lo nous guerre oh non ba mission ba ya raté ba mikili le lo Fally Ipupa amemi ba mission na ye ndika ba ko beta tour ba ko beta musique na ba na Italie concert na Italie parce qu'on a minute yo bazo paiement ko kagena kata pale naye azara na kini mape na ndaku na poto oh masoiza dega ngal sabino na pale naye ote afande pa mututi afana pale naye ndibo umuna kata na kata pale naye to développer maso to soloka na kata pale naye toeba ba kozonga ou bazano bazotambola bazosala ba tourner kaka na eloko na ya mitana ko beta senti to kozoe pa ko betela bino senti toyoka masolo et pas ndeko na biso wana otobombeli bino. Voilà, voilà, si vous tout à l'heure, toujours en décon abisso, ou babi, abetara qui tourne à ça, la fanatique n'est tout, ou bolinga tout, dans le monde entier, toujours côte ça y est, azokota, décon abisso, yo tout à l'heure, bonjour mon aïe, azokota, azopé sambote. Ah, on konza misapi, bazu oh, bon inzoto. Ah, santé kitoko, bazaji. Ouais, ouais, je l'équipe bien. Ouais, je l'équipe bien. Fanda. Voilà, voilà. Nous avons sabino toujours kaka match za kitoko mosi. Tuzana ye onde bozomona. Boni nzoto. Ouais, nzoto kitoko koleka yote na moni pena ozwima sa we munene. Poto lingiyo la mine. Kala. Yesolo. Merci beaucoup. Wende kolango bike bato bazotala tobeta no maso na bino ndenge boyeli ba voyage mais obike bato tout bazotala bayebaka ope na bien te to kobetela bango vraiment opposante na micro kombo na yo osalaka nini po betaka na okese ninga na lobi déjà na bato bayebi te na ba o bayebi bayebi ngai oza mutu na ya banda kala bon il faut osalaka sembla kombo na nga mijo ba o bayebi nga te donc
tozali awa na poto tozalaki poto beta Expo Milan tosisaki Expo Milan tokatisi mwa ndambu na France mpo bandeko na biso babobo mukuna barombo mukuna ba Cédric mukuna ba Christian mukuna donc toza na bango ensemble toza mpe na Lamine donc nde tomesana kaka toza koto oyo donc tosala mosala quoi. Voilà, merci beaucoup. Voilà boyoki ba masolo na ndenge esi bino ndenge misala ba ikosala na bambote ya batne toujours balingaka ye mais ndeko nanga misho bato bazotala yo banga bayeba nano tosutuka tomona lelo epa ya Monsieur Fally Ipupa okoyebisa biso avant koma na orchestre Monsieur Fally Ipupa ozalaki nano wapi? Avant na koma na orchestre ya Monsieur Fally Ipupa nabandaki kobeta musique n'église Bima kuna nde tobanda kobeta toyekola musique na balabala nde ezalaka kaka jomo azuyo mwa désaccord okimi mbango kati na église seben kaka eleka ebele na mwa désaccord na yo wana ti malembe tokutani na bandeko mosusu baki liboso na biso tozalaki na vie na biso mwa mwanza abanda kobeta sente tozalaki na mosusu dadi napesi eku mbote tokutana neki siko na Italie kala mingi te tozalaki ne na Italie zingzong mbote na Italie place ozali son de son tokutani na bango na église bango soko baki na avance ya ba classique ba beta ba classique biso soko toyaka bato ya désaccord seben ebele oyebu otala baninga ba beta classique souci wana ya koluka oyeba nde bango basala ekoti nga classe ya musique nakei kola musique na classe nakei kola nazwi formation kuna nakutana na prof Kelani professeur nanga ya piano pe na pesi mbote ye mtu azwaki nga encadrer nga classique ti nakomi na niveau mwa classique nakutani siko na classique wana bamasa mosusu babeta gospel masa mosusu babeta jazz na bi mais non laki na yekola classique comme sumaka mosusu bon fo na yekola su oyo wana komoluka ndeni na osala na komokutana na bato ti toyekozwa chance bakomosalela biso baliste mo baprofesseur bautaka Belgique bon par-ci par-là États-Unis bandoya na Congo bapesa batélé de formation ya jazz bando tya biso na liste wana so batio na liste boki baformation toyekola ti voilà esili wana baprofesseur na biso ya ina bayosala groupe moko kombo wasa wana eza groupe oyo ebimisi ba chanteuse na ba musicien belé na Congo ba musicien tokotanga ba petit na ngai Mege 30 Kandi oyo akoma Cindy pa Kofi ba tonton ba Chimène Folo baze belé ba voyage ba misusu donc ba mami Tingani ba misusu ba kombo ya sima. Voilà, merci. Kolonga wasa na yekoya et pas Monsieur Fally. Voilà, merci beaucoup nazaki mwa muke parcours na ye boye bazaki nani autaki wapi pakota pa Monsieur Fally Ipupa ndeka ezalaka toujours babili lo masule komi kitoko wapi babili lo masule komi kitoko je vais ça biso vraiment et pas Monsieur Fally Ipupa mais toyebi ke tango yo yaki attaque pende zaki makasi wana na sente ou bien yo kutaki terrain vide du bende yeni attaque eza makasi ndeni ngala za mijote te mutu na place wana oui akokuta mutu makozwa coup d'état azwi kao solo kaza mijo kapo babengaka capitaine li kapo babengaka capitaine abela alobaka mijo sente kapo yango wana bakomi wana ti yango wana bakomi wana eza na pale na mikile ozomona wana eza na kini te aza kapo na capitaine ya orchestre donc c'est ça quoi mais ce que bato baotala bato balingaka oyo tango ya kokutana naye na place na nakuta master nanga Billy ayi ba jour mibale afanga ando bunda na banzemo mosusu akoka te na beta eku de tête na beti banzemo nyonso po droit chemin biso betaki album wana te droit chemin ezaki album oyo esalema na poto na ba requin na biso ya poto donc interpréter biso nyonso nga zaki na parler nazo interpréter pe na ndenge na nga bango pe bazo interpréter bon nga na ba eku du pété nga droit chemin na zo na parler na koyoka musique kitoko omoniza neza album eza kitoko ozwi na parler o meka banzembo moko album obibate banzembo moko neza ki kala to mona ozwi babilo na biso ba viewera babilo na biso ba nani ozwi on a parler au travail na ka pona yo moko travail na ka personnel ando travail on ndenge on a zwi droit chemin na o meka banzembo mususu wana et ko coïncider nani chanteuse na biso nani Kandi asali ngai
abenga ngai bisinga mijo ndeni ni aider monsieur Fally Ipupa te na concert moko fa beta ana besoin pianiste pour pianiste na ye azawana mais bon entre guillemets problème exact nga azana nga ifo na ya na beta ça nga bien déjà on est ouvre dans la palin qui pour le côté déjà te na yebaki te na travailler na nga par hasard album wana ebimaki na ndo sepela nango ondezalaka album ebimi osepeli na album na ponis ko banzembo na bonzembo na nga liboso na ponanga ezalaka miole seke wana no beta ngo na boule teke na oke kuna na beta na ngango na palais normal ozo Zembo na ndo beta ngo na sepela na piano nde bandi ya piano bandi e atakaka na distortion moko son ne ndo sepelisa ngai yango na interpréter nzembo e coïncider sikoyo kandi ayebisi ngai baluka mutu accompagner bango donc na sepela na ese problème ezate na ozala na ko ezaki pesengo kozala na baninga bon na yewa na bo na kutia na esprit mususu ya to beta ba jazz rumba vraiment te et écoute bato ba rumba bayambanga bien normal ti bato nyo beta nzembo ni na bi bon na beta miole seke bacha miole seke bui na bandaka bui bango bango benda na mpanzi yango leka masamo master nanga mo to na mouvement abena mo mpanzi bi ke ya nzembo to beta ngo meto bandaka na ba guitare pour sentir na ba bisa biso ba beta ngo te beta maso ndeni ti ngana beta voilà si tu comprends bien un jour l'équipe na palais ozolinga okota na orchestre mais Fally Ipupa ozo céder na bango ozo yoka na palais mais na ba vocation ozo voker kaka pour bazwa yo comme par hasard bu kandia yoko lukao c'est ça na lobi boy ngai na ndo travailler déjà banzembo pour album wana ezaki kitoko makasi vous avez dans la boule nango déjà pe okinde ko na travailler te na travailler pour na ke kuna te na travailler na nga kaka coïncidence Cindy abengi ngai bisi ngai baluka mutu na sepelaki pour déjà na ki fan ya album wana do acheve ndemo na zala fan ya album na biso nini kibwisa mpimpa na zala fan na album ya belé ya Pepe Kale. Bon, si tu comprends bien, il y a une fanatique il y a nzembo bimi au bas de travail nous on a parlé banzembo belé na ndo banzembo belé kala banzembo mso ekima na jeso na kwa so betango c'est tout betango c'est tout yo beto yo na banzembo batu msusu na bando beta kala ko beta banzembo na rozo nzembo ya maison mère na beti yango na zwi nzembo ya jibe na beti na zwi nzembo ya mutsongolo na beti na zwi kabongo na ndo beta est-ce que doit jamais pesa indé on a zuango na travailler na code sango donc na mouvement interpréter ga nzembo belé parce que lelo ndiko ya kokuta alongwa ou azala c'est qui il azali ana kin a soko tala ngambo te na place azali mais là comment doubler na yo deuxième personne bon so ngana zo ya ba poto ya tika na kin em suto ba bongo bon na éviter on a eu mtosolo o même solongo mingi toko obike ozo former ba fanatique no tout oyena oyo kuti mutu dilo mutu ango akomi mutasima yoko mutaliboso ozo ya ba poto ya zotikala eza nini bulo kisi o nini ba fanatique no bayeba déjà musique est un travail ya mi balé musique toyoka ngo to mona ngo te inspiration donc ay balo inspiration donc spiritualité nga sambela oyi place na sambela ka donc so ngolo balisusu voilà merci beaucoup nga lobi obi ki batomba omona yo bazo sepela na bisio ndiko na ngai bobo mukuna babi prêtre mwana mobalo ya pembe félicitations futur marié félicitations bambo théâtre mais ndiko na mshobi ki batu baotala batangi mo mtito bombiti ndiko na mshobi ki tu obi batu baotala yo ba mona ke non
lelo toyebi te Monsieur Fally Ipupa bosali ye nini lelo nango bolesi ye apesa bino banzembo eza dina kwa oyokaki nzembo nanga oyokaki yango ndeni bon wapi na litoi na yo bafanatique no bapesa baotala te yo oyoki nzembo nanga loba nanga oyokaki yango ndeni soko to nzoto toyoki ya ne toyoka banzembo tout ça va ebeti bien malheureusement voilà donc nzembo nanga bato babenganga bayebisaka nga eza bien donc lokola président na biso amona eke tokomi prêt mpo liboso ando otala bon il faut boconvaincre ye eza kaka koconvaincre ye po apesa bino album po apesa bino album te mpo bosala n'importe quoi et diminuer ye na makambo ebele ya ye bon il faut boconvaincre ye amonaki déjà ke bamusicien misusu baza wana baleki déjà kutu na étape ya koconvaincre donc bakomaki deya na baniveau mosusu likolo ya koconvaincre baza ebele wana babon musicien to wana bango ebele jusqu'au expliquer vraiment bafanatique to balingaka to batalaka yo mpo lelo so toke na baorchestre mosusu bamusicien omona par exemple apesi ye nzembo ye ayembi interprété mais na album na bamusicien est ce que eza ka wana te Fally apesa bino banzembo bino boyembi banzembo na ye moko ou banzembo na bino moko bokomi ou banzembo bobomukuna tekeli yo apesi yo yembi inende oyebi ozobwaka bobomukuna tro te wana mutakati ye na Ridi Lupini nleka Yesu Masi ngabwaka nga to te donc nga nde yo moko déjà yo moko yeyo te Lamine banzembo eza banzembo na biso yo moko bino mutukomi bon bato mosusu bango bakomi bato mosusu mpe basombi bato mosusu basombi ndambo bakomi ndambo kana yo mosusu babeti musique kana yo c'est bon bayeli bango baparole abakisi bamélodie na baparole kana yo nga nasali nga moko ebandeli ntina suka to vérifier ouais ovérifie ndeni yozaka awa bato batekaka banzembo wana nde tolobaka baka na kini yozaka na poto ovérifie wapi ovérifie ngo wapi oluka wapi bon vas-y luka je suis que biso vraiment tomoni Monsieur Fally pour passer le cas tricage biso bengo auto tricage na banzembo ya mission mosusu ayembi pena misipena énergie na banzembo ya mission mosusu na kati orchestre ayembi ndesi pena lingi te eza nini yo mutu na bien pona forme pour na kati orchestre ndeti nzembo ya nani oyo moni ayembi ndesi alingi te tokotanga kombo te po tokota zo na orchestre na bino te yoyebisanga nzembo ya nani ayembi ndesi alingi nga notanga banzembo ya yembi penda o afandisi na bana oyo ayo afandisi na bana oyo afei Tyson bafandisi yena ndeko na biso mosusu so banzembo mosusu ozokanisa afandisi te omoni so moto ayembi ndesi alingi te ayemba boye abimisi maloba te so maloba deja ezobima seka alingaki koyemba donc c'est ça quoi ndenge asalaka penda ozosanti ke ndenge banzembo mosusu eye mpe mélodie nango eza nango plat tobombaka mpe makambo te nzembo mosusu eye mélodie eza plat mais oui apusi yango nde na niveau moko boye mais ekoma wana te ya makambo ya musique ya makambo ya so oyebi te oyebi te oui so oyebi te oyebi te mosusu banzembo eza nango bien bakotela oti wapi bapesi yo nzembo bayembela osi oyo abando pasuka su moto abando luka lider alukaka so ndeni fa yembela mais so eloko eza plat so baekomisi yango na mwa niveau moko bato baoyoka yango déjà c'est bon po biso toyebi banzembo bon totika misu namoni ke album oyo banzembo nyonso ya kitoko ngana okuma sikosuka ngoko oloba wana obombi bafanatiki tu balingaka Fally mpo balingaka orchestre na bino tu oyo basepelaka babiki eza na bamisien mosusu bayembi bien eza na bamisien mosusu banzembo na bon vraiment bazoyoka kaka mpona Fally mpo batie voix na ye mais yo moko oyebi ke non banzembo mosusu na orchestre ebeti na ndenge ebete ndenge pende banzembo na bino ebetamaka te oza wana oyebi eza lokuta déjà banzembo mosusu eza banzembo banzembo mingi ya bainstrumentiste nde toloba par exemple nzembo ya instrumentiste soki ezobeta ekozala mingi na esprit ya orchestre biso po wane
po banzembo nyonso leader asalaka biso ba musicien moto betaka na kati tandis que banzembo ba chanteur par exemple ils ont un esprit na épée ils ont mabete mais il faut que le découvrir yango ils ont bien mais yozo ngaka fallait bimande banzembo ya dikap ezala nzembo ezape ayena lo konemo a apporter lo konemo ya sika donc il faut que tala bango ozwaka temps ils ont malamu bo découvrir ye ndenge nzembo ana ye po chanteur na chanteur azaka na musique mo boyoka na kati ni mutu nyonso chanteur tout aka na musique mo yoka na kati na ye so babisi yo sala nzembo il faut pas osala ndenge leader asalaka to ndenge biso ba instrumentiste to beta na mouvement il faut ya na eloko na mo boye yango siko yo ozoyoka eloko na loba banzembo msusu eza lokola ya nini te mais biso siko to beta na kati ya banzembo a prise bango pe bana ba esprit na bango ya musique yango ba proposer biso na kati ote na oyebisa yo biso awa so banzembo ye biso to bata misalo babenga biso tokyo nzembo ebimi tango ebimaki biso to tozaki na Château Rouge bato bayoki keketa babengi su biso nzombo ngo tokansaki album ngo kozala ndenge nini mais ndenge ezaleli bamise mosu ebeti bengabi kombo mpe baye ekozala bien totuna bino moko yango wana eza bafanatique na bino bakonsomaka baproduit na bino c'est ça sikoyo yo lokoza journaliste mopandi sango molobeli biso bamusicien il faut les capables bamusicien na biso moko opesaka vie na yo oyo ezomona na public ndenge ebengaka yo ozebisa bango moni ndeti yo boye nzembo no bato balobaki boye ndeti nga boye oye otuna nga mingi mama nzembo na ngai otuna nga te makambo ya bonne question pour ça eza ndako na yo déjà nzembo ya mutu ndenge asalaki yango na place am na ye evandaki erazo s'inspirer na oyeba te comprendre donc na oyeba ko expliquer bien mais moral et esprit okoyeba parce que tanga oyemba notre bwana studio ah oui erazo yemba biso nyonso na studio po biso pe muto beta musique na banzembo mususu sora lingi apesinga na kobeta so pa boy na ye aza chanteur aki asali musique na ye ça peut que ça bino mais oui asali musique na ye asilisi musique na ye aina ba musique na ye aina na studio so alingi babakisa ba guitare babakisi ba guitare ayembi so pa lingi te na ba guitare na yaki nango ayembi ndenge wana ezaka bon c'est ça quoi ni shobi que c'est la première fois au Nzembo na yo Nzembo le côté na YouTube troqué na ba 50 000 vues déjà mais on t'a bêta santé déjà aux autres le rôle ba nanyo mais tu yebite da dina ko yebisa biso nzambe na place esprit na ngevandaka so tuko tant osaki Nzembo ngolala ki wapi mukolango ya na zebisa musique imona na raté musique toyoka ngo elo toyoka to osimba ngote donc nde toyoka o combo esprit ndebe toyoka musique bon musique kutu ozoyoka musique mais yo mona musique ezaka nzembo na nga te ya makambo ebele na beti makambo ebele na temps nasali da 9 ans na kati ya mouvement oyo na beti makambo ebele so na banjo yebisa yo awa omona eza normal tobeta banzembo ya skol intro na ngai ya skol à l'époque kini mobimba so tuni bango bayebisa yo ezali na batelefone ya bato nyonso betango biso to ezali na batelefone ya bato nyonso na kini bato bato balingana nde mpena bayo ntongo bakoyoka bati na soki eza so babi ya solo eloko moko balobaka bote image ese nga nakosaka bazongisa okosaka te moto betongo beyo right te betela biso okomisi biso merci obike oyo batalo bana batalo bana babi oyo batalo babi eza yo omoni balobi babi eza nango yo abetako moni eloko oyo na okosa te tuna bato na kini biso moto babe ba témoin wa na kini tozali no ya la mine baro na téléphone ya betela biso batalo bana baleli to tiki bango boya kala kika tamone ebandeli wa kala ebandeli kaka wa déjà ezalaka yango te na beta
un obéta on habite na ba guitare on c'est son obéta ya ngona ko on déjà pépéré nous ba yo ki yango ba yo ki belelo ya ngona baguna za baguna ngati yango wana donc série wana déjà na obéta déjà batu ba yebite nani wana beti mais ba osepela na loko yango donc ezo omoni malembe ezo poussana malembe lo mso yaki ezo yaka malembe na beta ba o mo boy mususu beta na mko nano ya skolo na na beta lo mo boy publicité mo eza na ngo ya milk na beta distorsion mo bando kanza guitare na kati ya ngai yaka min oya sa pib na bango beta solo ka skolo mo boy ya Congo bona ko sa publicité miso beta biso no ka skolo ba ta na ba sepeli te tu ba fatiki no tu ba fatiki no ba ye pamba te ba comprendre que lo ka ngo eza ya ngwana donc ba yo ki ngo te na yoki la mystique ya beta ngo kala ndemo beta mo yana yeku par hasard tellement lo ngana beta na ko bosa te yango ye mais ndemo betu wana ti basuka bon moi seconde kaka voilà mon on be fier misa fa bina bino nyonso batu bafati ba raison ba bino ba misa fali fier po mona bango lo ba luba te to la fierté si yango zo mona po beta bo déjà ngai na bisayo na Congo wana bate belé balobaka trop balika na TV balobaka trop nga ba yibisanga déjà que masano bo beta no aleki na TV awa boy yo fort abibilo nyonso obeta wana ezaka ya ye kaza raison parce que comme c'est doublé na les gars na TVT pour na yeb ça va tout bon c'est important comprendre c'est important nga lo ba tena la fierté surtout ni ba bobo mukuna ba yeb ça surtout ni ba edi mokeko la yeb ça Rigo Ndombasi mobali ya yeb ça yo Junior Malaisa na kina yeb ça yo donc ngai na lo ba te ba viena nga Jean Mbela yeb ça ngai petit na ngai mun musala ozo sala ato banyo lo ba na telelo lobby bat pari bana bango kayo biso poane batu deba yoka mijo sente nzembo na ngezo betata bat ba yoka mijo ba bi mijo elongina ete mais eba hotel émission ba moni mijo omona e umela te mais master mususu akoya bumanyo leka na TV ozo finga ozo loba na iba ba biloko na yo na sala ka boye to ba nzembo biso nyonso orchestre mobimba mais ko tala sikoyo na nezobeta yana neza kitoko yana nezo beta eza pe kitoko o misu eza teto soteka makambo voilà merci beaucoup miso ngba yeba à part que c'est na bino que c'est monsieur Albanda mutu nini o pena lo so tali na parmi ba ni beta ka ba sente boyo o senti que non onoko penda mona mayo vraiment ça ramsala bien baze belé surtout bina ba orchestre mususu eza pena ba leader mususu babeta sente bango moko ayembaka eti na biso réelema oui bien bana to ba talo ba yebi ba ti voilà tala bobo ngati oui bien voilà musicien biso vieux na ye moi za leader donc vieux mes respect pas ça zali à la bon musicien à sepela na ye bien na ngai mususu abetaka na Zaiko Konga Koba bien na ngai Modikilo Modeste abetaka bien na lela fort basé belé ba master na nga babetaka bien basé belé ba Cédric Guez ba Jérémy Kitubu ba tu nyonso babetaka bien Roma sana on babetaka bien Roma sana moko boye so on déjà côté na studio à Tesson abeta déjà bien oh wana baki doubler na yo sika poli senga tele double na beta te tika makambo yo ya le kan TV ba leka yo boya onde tika leki yo aleki nga makasi te yo bo leki omoni aleki nga o do kan puko do so fula te tele ra o lobi ki misale zo mona na GG c'est dire que ça no zo la c'est que leki
Ndenga la comprendre. Tu ndenga la comprendre. Ni so ndenga comprendre les autres ndenga. Ndenga yo comprendre ndenga yo respecter à vie na yo. Ngai na respecter à vie na yo. Vous imaginez aussi kala se qui a venu ko sala tout le monde. À respecter à vie na yo. Mais de on a ba talo to peut-être na vérité. Mi ko lo nga mbongo ba chimbongo mutalongo kese. Le lope na yo su ba chelo paquet car palais. O tika mais c'est fallu pour bozara na kese. So bapesi ngai paquet car palais ilakisi nini pour l'orchestre basumelo ndaku bapesi yo mbongo mo som moko boye bapesi na car moko boye ya cher dega na rada na car ndaku zwa te car zwa mon makambo ozoyebisa nga so bapesi nga palais nini car soki ndenge ozoloba wana mpona longa orchestre mpona kende wapi exemple pesa na exemple moko non orchestre moko bien lelo o so bapesi yo o kende pas oui ranson vient absolu leader oui te asa bon te asa bon te zela babi mikolo po mikolo ba yo kana président na yo sikoyo koko na yo sikoyo te na tiki koko na otina longo koko na siko masala yo ndesi mikolo babi soma acha to ba paquet hérité te ya masala ngate kozala master eza ndeti babobo toyebana kala yo oza master na ngai toyebana kala bon lokwa tozosala émission ozosalaka nini toyebi nga te mais yoyebi héritier master ya ndenge ya bajeune mais loso abengo beta l'orchestre soki tomonana ne mbala moko je crois tokutana na ye na landaka master na nga mo moli na feti ya vie na biso moko Roger Lukaku anniversaire na ezaki dernièrement na kin nayebi te so oyebi Roger Lukaku papa na joueur mo Romilé Lukaku abetaka na Belgique a congolais un père na ye toaki na fete anniversaire wana alandaki moli namonanaki na ye na musika namonaki azoyemba anga navanda ye na nga na coin na ngai donc c'est ça quoi répondre na tes questions na nga soki lelo héritier abengi yo ateli o paquet te na okende te ozoba mpona soni te mpona soni apele o palais il faut appeler na bamusicien baza kuna babon musicien baza kuna petit na nga moko eza wana abetaka sente bien Rigen bon le roi orchestre soki bandi sika ezala na mbuyema ngona bepetu wana mpe alongwaki na ye po ayebisa nga déjà ke oyebi ke orchestre ngo ekena na mbuyema tio moko obeta 2 misapi mais bon azo privilégié na bi apeti so moni ke oluki no place mosusu yo na Rigen aza wana abetaka sente abetaka bien orchestre wana ekomolonga bamise kuna nde apeti na ngai aye aza petit na nga abetaka bien apeti na nga na yebi mais awabetela ndongo moko 2000 abeta na jo mo babetaka 2000 mais jo wana siko foka niveau ata privilégié bon moni ba orchestre na kini ba orchestre ya kini eza na retard ya mambo ebele déjà na esprit musique ya Congo etambola na esprit mabe nanu liboso comprendre ekiri bloc mo ezaka na orchestre ebengana ba bon musicien bakota te surtout so ba faux musicien ezaka trop na ba mouvement so ba musicien ba ba faux musicien na kati wana basali ya bloc pando linga te ba bon musicien bakota mama na biso eza tunaka bato na Congo yo tuna kende yo tuna ba bisa yo musique ya Congo eza na esprit mabe yana mamu ebele ya mabe maka mususu komo sila musique ya Congo ezaki kala bato bokela bato maladi basala bato makambo mabe ya makambo solo ah oui kala mais soyo te mais avec le temps ma monsieur comment aussi là mais l'esprit m'a bien monsieur ezaraka on bena muto abeta bien mais baboya ti baboko tikele abeta les sio so muto abeta be otikele ngai so muto beta bien na yebisa beta to beta abena muto beta to beta ça va merci ça va merci beaucoup vraiment tout comme vraiment na suka émission na biso avant tout comme suka émission na biso abetela biso nzembo na ye to ba na nzembo na ye moko oyo eza na 4 albums na bango ba musicien est-ce que ye moko mtabeta ki sente ou ba betela ki to yo nzembo na ngamo ya orchestre na biso ngamo na beta ki sente ou ba betela ki ngamo na beti guitare na bandeli
so yebite na beti guitare na beti synthé ngamo na beti basse programmation na kati na refrain place nga faible niveau soit kalume et partie on est la basse nga na beta na synthé na kata programmation na tikango donc e bandeli na refrain suka eza ba basse ya walo mais place wana ya ngamo na beta basse so yoka mto yemba zati yo yemba chamiko yemba synthé zo yo voilà, tu comprends. Mais je reprofite pour bêta sur le mois kala ou batu bayebi. Oh yo bêta batu bayebi. Na bêta ba bilo rebelle. Zila. Na bilo ni na bêta, c'est belé. Na bêta on a auto bêta dernièrement c'est original. Avant original na bêta qui et on a auto bêta dernièrement ça libre parcours générique chant ngai chant chef à télé, chant ya chef Boloyang. Ba chant ya bate belé ya ba master mais original les awana ils ont chapeauté les cola ba bilo nyos na beti mikolo après ils ont ya na simeza chant ngai balamo original. Kuze masozo ki beloko babi misapera Alpha Goffin massage merci beaucoup vraiment to comme nasuka vraiment tokotika ya pema biso poto kin to na parler n'ensebno tout à l'heure mais ça outi kin aye poto na parler na ye ya bonne mo va na hotel au flight oni abo mais na parler na ye e boté ma jola biso bazo na banderole abino na ndaku na ngacha nga banderole ate banderole voilà trop d'avance yangozi obo mono eza trop d'avance Roswa, tu vas beta na biso play, tu vas tout à l'heure, tu vas beta play, tu vas travailler, tu vas ba koka na biso, ba livre na nga, moi na livre na nga piano na nga mais ça go filmer hein. Go filmer na ba balcon, au moins na ba mindele ba saka. Même si on quand ça na bandal. Même si on quand ça na kwemo na Bakongo. On go filmer ti libanda tout à l'heure. C'est ça quoi. Merci vraiment. Toujours merci kitoko moi aussi mambote na batoto balinga ko notre na suka toujours na tamulaite upema bambote ya mingi na leader na biso Fally Ipupa El Marabiyosho donc merci une fois encore au pesi biso chance to chabanzembo osuka kika wana te bato andoloba won bato baloba o Fally ada espuma be pesi banzembo au kale bango mesko muto akala batasi kwa même biso poto omona temps oyo na yebite ba leader nini ba mema mission na bango poto na temps tozali tembe esi omoni na tembe wana achango na se esili donc soza na tembe ko bunda nango biso esprit positif donc on pesa mbote mingi na leader na biso Fally Ipupa. Donc album na biso eza na marché bo consommer yango banzemba kitoko eza na kati bolanda la mine tazo sala ba polémique na ye ndi nzo ba banzemba mususu so inde nini te azo kosa bino banzembo nyonso ya kitoko nga na yebisi yo banzembo wana nyonso ya na kati album wana ya kitoko mingi makasi. Merci beaucoup. Donc bambote na Jean-Jacques Mbela, papa Mathieu Kumba, vient nga William Sayela to za na Gauthier Wing
Gauthier Wing yo pe journaliste na biso Lamine talaka ndeko na nga ya banda kala cameraman na biso pe na sima beauté image swag net na film faut que cameraman na sima na faut que nenga telemi faut que mbati wana slim bomo na été biso to mo na ebo rigondo mobali mutu na nga ya banda kala edimo kekola junior malaisa donc tozali quoi. Donc Allégresse Puissani papa na ngai wa botinga na kobosana te papa José Puissani maman Gilène Kilonda wana ba mbasali mijo zala boye musicien surtout ça là après tout tikolo santé au succès le roman quoi. Voilà merci beaucoup na ba nso balinga ngai na bandi mo na mos na nga Flossi Belle Babel merci beaucoup na ba tous les réalisateurs na biso Vasco de Gama babi Vasco de Gama na bosante Alpha Image les meilleurs réalisateurs et motema Myriam babi bambo théâtre ba réalisateur makasi bango ba les Vasco na Alpha babi match ya kitoko balobi toujours ya Willy Mouchen koda mboka mais zuwa kaka match zakaka bien velanga bubulu yonde kunzi protège babi vétéran to ka to bete on kolo kaka sema libulu manzengele babi to liaka antaba bubulu yonde babi secrétaire makasi mbote belé na jogo na biso gigile mababi jogo ya solo gigile mabambo théâtre Vanessa Batsika ozali bambo théâtre Vanessa Ngoma babi Vanessa Ngoma motema nanyo bambo théâtre ce que ozali babi yo mwe beska mbote uti bambo théâtre na Hervé Massaro venanga rombi toga ngata kisa bon séjour balobi mette machuda mandambi des jeunes maîtres babi on est ensemble balobi c'est namno yango yo ba devait poto na poto mette Guy Jikov babi masolo ngo tukeli bino bolanda Monsieur Mugabete no sente ndenge zalaka beauté image saka non www.potonapoto 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 www.potonapoto